Félicitations Karine. Mais là que ça n'a pas Karine pour la nini il fallait kaka au tiango na net. Parce qu'elle est chroniqueuse. Non. Nga ba uta fiancé nga. Est-ce que au bigo tout ça va pas là hein. Balobi tu marches. Là on t'aime comme la maman. Et là na yo maman. Tu marches et tu aides. Maman allez baye la kaina namba mbongo za ba na envoûtement. Oh, baye la kaina ba mbongo o ba me ba uti na ba nganga ba détruire. Ya zo sepela. Mais mbongo ba yeli ba ti ba ke ko envoûta image. Oh, t'es confiancé. Ah. Mais oui, sur internet, tu dis. Ah. Est-ce que c'est important que ba fiancé ngai na na on a net. Kwa ndo kibola. Boke ne ko expliquer mon bana na ko suba na mbe. Na ko sumanie moté papa bozali moi na mobile. Grâce appelle grâce panju tembo. Vous en prévia mili moya libé. Oh ya libé. Na ndenge ni. Avec tu marches. Tu dei. Iye na commune abina boye. Akena église alobi na boye. Ayebe pa na biso ba YouTuber alobi aboye. Voilà. So po na bo channel na poisa. Grâce ko boma libana ote bulia libana. Andenga balaki yo. Asa ba vidéo te. Abanda banda na famille. Kena boye. Ayi Merci beaucoup na bandeko tout bolanda biso na Vision Plus télévision na yebisa kabino à chaque fois chéri comme talk c'est votre humble serviteur mobali ali tutu ya mbuma na zolo mikolo baso benga bati le kobo de la presse et bakisela nga préfet de discipline. Merci beaucoup na abonnement na bino tout, merci beaucoup na partage na bino. Là j'ai dit directement un grand coucou à la patronne Bella Dinganga moi c'est Mwindu sans microbe depuis Londres. Merci beaucoup na papi Danine Zila na Dible. Merci beaucoup na maman pasteur Titi la Source et puis à notre coordonnateur Trésor Walukonk na Pesio Bambo Tebele et Sika Ozwami. Merci beaucoup na Stario Mobali ya Moindo oyo azo pesa biso bilili oyo pour bomona biso lelo tokolobela mingi actualité oyo ezali ko circuler na internet tozo ya melabino Masasi Kalikile wana bomoni malamoko général Etumba Manic de John o tozo ya melabino lelo par rapport ya actualité à internet to uti komona Karine Mokonzi désormais a commis fiancé et tu éviter nenge procédure ni surtout que ndaka est-ce que et ko continuer to e ko panza na nenge lelo na internet bandeko bako seka grâce temo libala nezo ko kena kokufa et bandeko bako seka to ko tuna pe avis ya Manic de John par rapport ya libala ya grâce temo par rapport ya Karine Mokonzi fiancé et puis to ko solo la Manic de John depuis abini vidéo ya otamboli odendi to moni mbala moko Fabregas a monté à puissance. Est-ce que signature ezali photo tout nango na songi to akanango parce que bandeko mususu ba pesa bango pouvoir wana que ceux qui a sali promotion et loko bokomona pe parce que générique à Fabregas ebimaki moins timide mais na minute on a ini mopanzi sango okoleka na bakwe bato basoko yemba nzembo wana bato bako bina dance wana. Est-ce que ezali kaka bokasi ya Fabregas to ezali bokasi ya Manic de John oyo amesana ko lakisa bato banzembu na internet nenge esika utaki epai ya Fali Pupa ninga bana ko yemba à chaque fois banzembu ane ko lakisa bato ba chanson oyo ezali ya sika. Alors to kotisa déjà na plateau na biso to zo moi transition et bongo to kotisa. Voilà, merci beaucoup. Tout ça déjà dans Général Etumba Manic de John en direct. Il y a salon de coiffure Madden Moom Queen coiffure mixte avec terrasse MD. Donc tout ça wana, tout ça la solo toujours avec Manic de John. Manic de John, bonjour. Bonsoir, bonjour, bon dia, bon tarde, bonne nuit.
Merci Seigneur. Merci Nzambe. Babi Mikolo so bonde la forme. Les maîtres des temps et des circonstances gérer. Biso kola ba orpheline, des pères. Oyebi kokufa la tata. Lokola ngai. Oyebi pasi wana. Otika na mokumba. So lelo gérer otika ba voyage na ba na ko kende déjà. Tango ki tata kufa ozongi po olingaki ba leki. Oyeki kozwa leki na onde en charge. Na pauvre maman na yo. Yango je te félicite toujours. Merci. Maman na la banda te. O se préfère ko yo moko zo studio. Et elle a deux chambres, salon, cuisine, salle de bain. Tu es un grand homme, que Dieu te bénisse encore, te bénisse encore. Et on te remercie, nous avons toujours, dans tous les émissions, nous avons fait Baba Koufi de le gérer, l'équipe sauter. Oui, oui. Sauf que les autres ont envie, et ça a et on a dit à Nzambe merci. Je salue mon pasteur, Papa Alphonse de l'église de le Sion à Kimboni. Je salue l'apôtre Briali de l'église de Réfudi. L'apôtre Damas Massissa de l'église de Réfudi. Et Bassan Nzambe Nyonso. La Pessidino, Bambote Ibé, Nzamba Bate, la Bino. Moi, mon centre a utilisé Bino puissamment. Qu'aucun esprit ne vous trouble. Qu'aucun esprit trouble notre chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Bino bozomo nazo sala le côté. Mais milimo o ya libéré. Ce balakisi yo. Netinga yo. Naza preuve. Oza preuve ya milimo ya libéré. O ya libéré. Na ndenge nini? Na ndenge nini? Obebe tele ko moza mutu ya. Na ndenge nini? Chérie, o ya to sala émission en les ambulai. Vous avez préparé na yango te. Vous allez préparer na yango na manike pourquoi le babo. Manike outi wapi. Manike c'est wana nyonso photo vandela. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, je vous signale que Vision Plus Télévision mabela dinganga kala mingi tazo beta nzete na mai tozo kene na TNT. Tozo kene na TNT kala mingi te bozo biso na TNT et puis na YouTube bozo biso toujours Manique de John, question d'actualité. Ozali ndeko mwasi mettez ozomona ba makambo ça mais la bande ko no basi na internet na éviter soki oyokaka pasi oyo ya kibo mwasi tozaka contre bango tokembala moko na likambu ya Karine Mokonzi lelo akomi fiancé mona yo lelo eza nini penza. Félicitations. Oh félicitations Karine. Mais là que ça n'inga passe. Karine pona nini il fallait kaka otiango na net. Parce qu'elle est chroniqueuse. Non. Nga ba uta fiancé nga. Est-ce que besoin image? Oh, ba uta fiancé yo. Ah. Mais oui, sur internet ité. Ah. Est-ce que c'est important nga so ba fiancé ngai na on a net. Ba ndoki bola muka. Bokene ko expliquer mobile na na ko suba na mbeto. Na na ko sumanie. Bo bébé c'est motema. Bo moni on a mais c'est pas njuté. Non, ça, Karine, ça n'a makambo hors internet. Au moins, les makambo ici. Conseil gratuit. Donc, pour la makambo, c'est Simbaka, il faut qu'on kima non internet. Kokima yango. Donc, on est à conseil, on peut ça bande de sur ma chroniqueuse, ma chroniqueur. Nyo surtout. Kima yango. To bala na kapo na famille. To honorer ne ba bota biso. To bala na ka d'abord pour na mwasi na mobile. Ba honorer famille, honorer nzambo apeso libala. Le reste batikali bayaka bale ba pokoli makolo ba kei. Ba cadeau mususu yaka na ba cadeau empoisonné ngo ba pasteur ba koma ko linga lelo oyo soki ba cadeau ba yeli ba mari kaka pasteur mutafungola. Tout le monde a fait un cadeau à mariage à Béliboma. Béliboma, voilà. Tout le monde a fait un cadeau à mariage à combien avec lui? Dans mon thème, il y a mon trésor bindo. Ah, il y a un ngai, Yesuana. Naebi mabunga na ngai. Koboaka ngai te. La Bible dit, celui qui reconnaît ses péchés, moi le Seigneur Jésus-Christ, je le pardonne. Le sang de Jésus, le sang qui Christ, qui est le sang d'Abel. La Bible dit, même si vos péchés sont noirs comme la braise, le sang de Jésus les rendra plus blanches que la neige. Manique de John, vous avez la Bible, hein? Vous avez comme ça, vous avez verset. J'ai 46 ans. Pour na comme Tibo, il m'a comme la monité. Aux ans, ma parents, papa, ça, maman.
mama na mboka mosika ozomona mama na ngana napesi yo mbote mon colonel napesi famille na nga mobima mbote même o baningunungu Zara tu es ma soeur Clarence tu es ma soeur Serge tu es mon frère Mireille tu es ma soeur Tom tu es mon frère Credo tu es mon frère c'est ma famille et la Bible dit si tu pries tu seras sauvé toi et ta famille. Na psaume 91 le 1000 tombera à ma droite, 10 000 à ma gauche. Je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Car j'ai fait de très haut mon refuge. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ma maison. Ma maison, c'est ma famille. Ma maison, c'est mon environnement. Mon environnement, c'est Jerry Kobetox. Voilà. C'est Sibumuto. Voilà. C'est mon environnement. Mon environnement, c'est tous ceux qui sont tout autour de moi. Voilà. Crisco Louvoadi. Crisco Louvoadi n'est pas un environnement, c'est mon fils. C'est mon fils. Pas des longues jambes. C'est mes fils. Solo Crisco a un kimiate. Ngai. Il bon ça na kimiate. Nga na sala ka émission na ki. Neti okondi make Crisco Louvoadi a témoin. Longue jambe a témoin. Crisco avant la salle émission na tokos bo futa nga to bo futa nga te. Oh. Chez na yo moko ba futa ka yo. Yanga te ya bango. Ba futa nga $30 avant la salle émission. Ozomona pona kopesa pona baeba peke non musala oyo ezana tu vois dans la Bible il y avait la foule et les apôtres Jésus avait la foule et les apôtres ezana bato oyo baiki koyoka liloba na Nzambe ba chango en pratique mais ezana bato oyo bayaka ka kolia lipa na mbisi. En tout cas, bon, vous allez remarquer que Misso Lelo, Maniké de John a bêti ba verset biblique. Mais tout clos dossier à Karine Mokondi, au PC conseil abima la vie privée na YouTube. Et quelques conseils, monsieur qu'on peut ça y est. Non, peut ça y conseil sous les alliés. Prends-toi en charge. Bateau va en charge ba lemba yo. Mutu alemba mutu te zaka Nzambe. Ba futelo ndako. Ba selo nyonso. Omona ngo bien. Est-ce que bateau nyonso oyo ba passer la kayo. État d'esprit na bango eza bien. Et bon bateau ba ba ke Karina salaka boye bandaka bien et suka mabe. Kasi po ba yebi ke ba bien ba ela kayo na mbongo eza ba na envoûtement. Oh. Ba ela kayo na mbongo o ba uti na ba nganga ba détruire. Yazo sepela. Mais mbongo ba yeli yo bati ba ke ko envoûtango ba panguse na onza ali soko ba ba pesi. Yo mo mutakabeli o 1000 euros wana. O chedi o chete. O bandi ko lia mbala mo komi troublé. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez des conseils à serre entre serre na serre naie. Manique de John, Obini, Otambolo, Dendi. Tout le monde quand même vidéo et circulé. Yango Yopena, Manique de John. Voilà, vous avez en exclusivité mondiale. Otambolo, n'a pas rendu Koyemba. Tu didn't. Tu marches, tu didn't. Et tu marches, tu marches. Eh, n'a vu ce que vidéo m'a danger. Dende, maman dendo. Allez, tu marches. Tu dens. Obi ko to ça va pas là ngo hein. Balobi tu marches. Long jam kolu la maman. Tu marches et tu dendo. Maman dendo. Allez dendo. Maman dendo. Maman, tu marches. Voilà, c'est l'ambiance vraiment. Allez-y comprendre que toi là quand ambiance Manique de John n'a poussé la yo kiti. Est-ce que tu habites tout le banini désormais au commis pembeni ya maestro Fabregas ou comment? Parce que vidéo na yo nera au message ko bete ba masasi calculé vidéo na sali en plein tu marches tu den. Au moins na beta solo mon comment ni Fabregas. Sérieusement baza ko attaquer Fabregas na Karine. Azo finga Fabregas. Na benga maestro nga moko. Na ebisi Fabregas. Na linga ko mingi po. Na matanga babia
bato nyonso baboya kobeta mais yo beta tina nde bakenda et puis omatisa mwana na podium oprésente nasala na bango nini babudasa aloba na nga oza mwasi avie na nga okoki kokoma nakoki kotinda yo te ofinga bato voilà na respect napesa avie na nga so na bino asala elo bolamu na osala elo bolamu te mpona ti avant nasala elo ifo salela yango aboya na motema moko abiso olingi tozala bien posanga sur ma question et je salue en passant Maïs Sofa. L'homme qui marche, qui donne. Et Simbi quand même, Simbi. Et là, vous allez 1 million de vies Simbate. Voilà. Eh. Bamba ko si 3 mois ba se perd 1 million de vies. To lingi so sali 3 mois il faut ça la 10 millions. Bino ba otala man. Banani wana bino balingi bino mingi mais banda bo banda ki 1 million zo kokate na esa bino boko regretter majiga moi si o bofinga to toko moi si o bofinga ka ba kwiti kota nga bien la femme aux yeux doux et avec les lèvres sensuelles likambo nezo bomamboka likambo ndezo bomamboka ya biso bopesa naki lèvres sensuelles moi sanga na kisi njora bangi babi yanka tuku l'ingénieur ba ingénieur bazame ke bana ba ingénieur wa ke kolia nie ya ko toujours ayo ya ingénieur ba ingénieur bazali je salue Christian je salue tous les ingénieurs je vous respecte beaucoup tolingi ba ingénieur ba ça musala bien. Donc, pour clore affaire, tu marches Siden, au Salé Fabrigas Karana Bolingoana, nous sali promotion. Nga bandaya na mona ite. Asoli pe na ite. To sola to mona na. Voilà, merci beaucoup. J'espère que c'est la des retours, parce que le tout le monde a Fabrigas, na sali la promotion, après ça l'autre côté. Est-ce que kuna tana kizala kuna singa de retour. Et le kolongolinga kuna manque ya respect au que on que non au betanga nani on a le bagino beto yo mo sa star abana nga au betanga abosa ke babi auta poto kabela chemise est-ce so babi za pauvre babi za qui vivant et dia ko bana nga au betanga est-ce que babia akoyi ko lobana nana bodura na obeta ah ya na boya na ngai ba problème yango tu marches, tu donnes. Voilà, merci beaucoup. Tu as une question, Moussou. Troisième question, est-ce que les lots m'ont sur tous les cas, tout autour, il y a grâce témo. Asa serre na yo tout à l'heure na auto lobango awa. Tant moi si ba o salé bon ezo sala on ndenge nini. Maloba no ezani. Ambota moi si moko. L'ingénieur mobile se comporte bien. Et puis, ok, au la vidéo, en Afrique du Sud, na PD. Mais babé, ça qui na PD. Et que tu as PD. Tes vidéos, les bosses, babé, ça qui solo là-bas, non solo na vidéo, et ça qui vidéo, pendant ça y est là qui botte, ça qui appelle vidéo. Est-ce qu'on enregistré? Il est enregistré, né ailleurs. Dans la salon na chambre pour la chambre battre ta makambo ya chambre na chambre dépense union sur sala ki wana pour le leur asambusa et la vengeance c'est un repas qui se mange froid panzo nzo wana bana linga grâce te oke bi ko se venger a olinga kaye aboyaki ozaki déterminé obaka opesa nyonso no busambusa au sambu sino yete yom to sali mariage yom to honoré mais ba benga un mariage des rêves manik de job to monaka bandeko bakendaka fête bazo sepela bazo beta maboko koto bazo seka carib ba benga un mariage des rêves le comme cauchemar et comme cauchemar bobi grâce à ami bobo bobi grâce à na zemi. Moi, je dois apprendre biso na batu ba Hollande biso. On a nini. Mais c'est pas un problème là sur la grâce. On a 5 litres d'essence na almet. 5 litres d'essence
na tige alimete moko esika na okutana no j'étais preux sambela likambo ye la grâce te so likambo so grâce asali mwasi aza impoli kende zongisa ye epai ya baparent baéduke mais mwasi mpe babia amankaki basemeki babokilo amankaki toswanaka na basemeki te nanga nzoka tofinganaka todimbisanaka te nga kuti babi akufa me ye mama na grâce a vivant mpona nini amemaki yango kuna il fallait akende kosala na leketu na félicite elengi wana telefone mo ezosone awa telefone mo ezosone yanga te ya ngai yo ndenge eza wana oke kosala na félicite ozwi makambo na ngai na yo oke obeta lisolo epai ya bato oyebi te ayeba eke so napesi video oyo leketu na osambwisa ye Carmel oyo okoma ofinga grâce yo nde moto wana okende baservice tonge na mobala monene toyoki mpe omataki na motalaka balala yo mpe bagute lese bopianga kanda moko nani bato nyonso baka kuna naolongolaka kapashi leyo ozolongolaka kapashi bango nyonso baza babe mais c'est comme si on a que bateau ba kenda na fête ya grâce on dirait bango ne ba kenda ki pena ba baby c'est la grâce libala na ye ya na bina lobi na bini ki pandi ta to na bini pour na ba ki mariage et où me la té est-ce que et où meli mais c'est pas nani mais c'est pas dans ça la ba audio ba vidéo nga tout à l'heure na audio mon téléphone mais c'est pas dans ça ba que grâce te mazo ça net ba mona bazana ye OK bazana ye ça c'est ba dépense belé assez impoli il paraît-il la défa ki ba mongo na ba banque moi si mon bazo banga ba tout a préféré tikane ka grâce ba marraine na parrain musana ba oni mo mlopo musani pour moi mon comme ça marraine atelenga nti peniele ayo telenza grâce mais peniele a auto présenter son mobile mususu ya présenter ta mobile abeba na déjà merci. Voilà, merci beaucoup Manik de John Tokomi na suka na okango pena mingite liloba na yo mo clé na yo na passage na on émission lelo parce que émission na ba benga ngo émission loba vérité na comprendre que lobi vérité liloba na yo ya suka pona émission lelo lobini bon to kuta na susu na suka émission lelo na lobi kaka à suivre Chérie yaka to sala émission oyo voilà émission lobi na nga wana à suivre yaka to sala yango oyeba ba vérité na obeta lisola grâce o Angelica o nandino tout na champion na poissa grâce ko boma libana ote bundia libana andenge balaki yo asa ba vidéo te abanda na famille ke na boye aye na commune abi na boye ake na église alobi na boye aye pe pa na biso ba youtuber alobi aboye so po na bongo te papa bozali mwasi na mobali grâce s'appelle grâce Panzu Tembo. Voilà, mbote quand même au groupe ça. La pesi mbote na ngana chez Jonga 70 bana 3 fois ngatolia to mela. Melina so ambasali po ya o masse peni. Bato bana 6e mike. O masse ezo ya munene kayo moko ndingo linge komela. Osuki wa o te ba masse o te yo moko. Melina so amba. En tout cas tout ça na pour la publicité na bino. Abonnez-vous à la de John Tokos officiel. Na tchaka motema na ngana mon colonel Longchamp. Jerry Kobetox, toi tu es mon frère. Oui oui. Il y a les lotés. Il y a les lotés donc yokutu. So na comparer ba commune chakate. Voilà. Wana ndeko na mawani. Mamwani. Balbani na chiluba o ya sa ngai. Mashi wa mumeni. Voilà, makila minu. Voilà, mashi wa mumeni. On a l'endambo. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. J'espère que tu as commis dans Souka. Et Zagi Bongo Manik de John a libéré Bisso na plateau. Voilà, merci beaucoup. Nabino Toubolandi Bisso na Vision Plus Télévision. C'était votre M, le serviteur Jerry Kobetox de la presse Mobala Litoutou. Préfet de discipline, merci beaucoup à l'assistante de Longue Jambe. Et puis, na Christo Louvoadi, Bogar Nabiso. Merci beaucoup na Salon Nabiso.
salon Mademoum Queen, coiffure mixte, et puis terrasse MD. Donc j'espère que tu as kangakango. Il y a Serre Nabiso Moso Hôtel et on est à Fula Mota Konité na Boumouana. Merci beaucoup na Stario, merci ma caméra, merci beaucoup na la patrona Bella Dinganga, moi c'est Mwindu depuis Londres. Merci beaucoup à notre coordonnateur Trésor Walukong et puis Danine Zilana Diblé, Maman Pasteur Titi La Source. Merci beaucoup na Unité Mobango, na assistance na Unité Mobango. Depuis. Merci beaucoup na Adricha Motomètre Beba Zibeba. Et quant à moi, Tokutana na émission Ekoya. Ciao.